Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans service national de l'eau, Christ Black Church, Lingala Service. Zambe azali malamu, Zamba zabulingo, Zambe oyo abati lingana yo, be asali biso ngolu yako. Au moins, dans la service, quelque chose awa. Je crois que na molimo tozali place moko. Toko kangamis na bisto bonde le pa na Nzambe, kotika mayanga na boka Nzambe service oyo. Bonde Nzambe za control na nyonso oyo koleka awa. Na komesu to bonde li. Papa na kombo na Yesu Kristo to peso merci. Pour toi Nzambe malamu. Renzamo na bolingo, papa merci pour na après mila lopese biso. Merci na service au papa, to tika mo panayo. De bonde tika de mo santo akamba biso. Yaza control na service au banepi suka. Obele komba yeso etu mo katne sika oyo. Na komeste bonde di bongo. Amen. Bemeto ko adorer Nzamba vato kamateya. Mukana Psalm 150 verset 6 na biso. O nous se pema et comme ça comme dans Nzambe. Nga tozoko pema na maona ye et c'est to comme ça Nzambe et c'est la reconnaissance na on so so bo na biso. Yemba elongo na biso adorer Nzambe comme ça Nzambe pona malamu na ye ote maona ye e umelaka ibena bela. Gloire à Jésus. Amen. Rembe longona ba ande konoktwali awa ali bota nanga trembe longo place swale landa nzembo koyemba kumisa Nzambe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Indo korobo sita karabasende. Pesanza mbona merci. Mamule place ozali. Netura Kongo na nsambe wana. Ali nsambe malamu. Ali nsambe na bolingo. Yende kerebe sinto korobo. Babaraba sente kerebe shira. Indondorobo sinta karabasende. Babaraba inda karabasente kerebe. Brenderebe indo korobo sinta. Yandaraba santaraba shia. Karaba indo korobo santaraba. Alléluia. Pesanda me merci. Peto tiki mitem se pana nzambe. Pimaloba otro yuke pana nzambe. Mitem se la mabela malamu. Poti mwana nzambe ezo place kata mitema. Pebo mo ebote wa mbuma. Mo sensible. De boni na comme Jésus Christ. Nami te peso merci susu. Otro ni malamu. Ma ozo mena bien ebela. Merci na tango oe maloba de gloire. Yotindaki lobano epe biki saki. Tondimite nzambe lobano ko biki sabiso yelo. Et pas nous sommes au bika na comme Jésus Christ. Le banayo ko renouveler intelligence na biso. Le banayo ko pambola biso na comme na Jésus Christ. Kate miteme so na bela malamu. O maroba nzambe ko la planter katango pe ko botambuma. La mitike pa no nzambe. Itiringa sema comme un simple cinéma. On a coupé pour la bande, on a prévenu na comme na Yesu de te bonner les bongos. Amen. Amen. Nzamba la malamu, nzamba la kitoko, iya batera biso tango nyonso. Mawana ezo umela bien bela. Pambe apambola Yesu pona kozala connecté, pona fidélité na yo. Nous allons connecter tango nyonso na programme oyo. Je crois que nous avons pambola tango nyonso to. Oto eli pambola comme Yesu Kristo. Na rappelé sous bengande komoko ala connecter peut partager vidéo na bande comme susu. Les auteurs c'est le cœur pur. Le cœur pur. Amen. Amen. Totombo na ba Bible na biso. Oyo zali Bible na ngai. Nazali obilobi nazali. Nakosala obibi nakosala. Nakozwa obibi nakozwa. Leba otenga maloba nzambe. Na déclaré. Makanisa ngezali alerté. Wetema ngezali prêt. Puna ko recevoir pa na nzambe. Amen. Leto otera si motema peto. Motema peto. Tokena mukana na Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu 5 verset 8. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nabande susu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et ali maloba ya kolo Yesu. Abia pambolama, pa pambolama. Ubazana motema peto bakomona nzambe. Amen. Tana talaki définition ya pureté. Bina biso boye. Nandia balabi purity is the condition and quality of being pure. Pureté bo peto zali condition de qualité ya kozala pure. You will be freedom from any pollution. Vous allez libre na bosoto nyonso na salité nyonso to. Amen. Yango yesu a heureux ceux qui ont cœur pur car ils verront Dieu. Batu bali motema peto. Ezaka ba mona nzambe na likolo te. Ba ko mona pe nzambe a na mabele oto vivre na makambo obazo sana. Alléluia. Ba ko mona nzambe kaka na likolo kuna te. Bango na nzambe pe kat na mokili oyo mamba osala passe metema na bango ezali peto. Donc par là to mona ke condition be qualité motema moto et que déterminer vie à moto oyo ko vivre na kat na mokili oyo. So motema na ngai ezali pi ezali anima na bolingo na kimia
na kovive vie ya kimia ya bolingo. Donc nyonso dépendre na qualité ya motema moto. Nyonso dépendre na oyo ezoleka ya motema moto. Amen. Yesu abi bapambolama ba o bazali mitema peto bakomona nzambe. De photo talaka motivation mitema ya biso ezali ndenge nini. Est-ce mitema ali peto bezali peto te. Na ngai biso eloko moko. Moto nyonso abota mokili oyo abota motema oyo ali méchant. Abota motema mabe. Depuis Adam na Eva sa lisumu sima nango lisumu ekota mokili oyo moniso azobotama na nature pécheresse. Ngo rappelle omo. Tanso na motema awa na motema oyo physique te. Motema au plan de la opération te. Azo parler c'est esprit. Esprit, yo za l'esprit, oza na âme pe ovani na nzoto. Nzoto ozo mona ngai bo ezali ngai te, ezali kaka ndako. Mais rien ngai vrai ngai ezali molimo oyo eza kati na ngai. Et pour molimo wana eza na âme. Âme ezali place ba sentiment ezalaka, place volonté ezalaka, place moto oyo mécanicien ezalaka na âme, mind. Pe will and emotion, be emotion moto eza na âme. Mais molimo ezali vrai ngai. Pe nzoto oyo eza seulement ndako ezo mema ngai. Soutane solo ba motema, te ba molimo oyo. So molimo ezali peto okomona nzambe. Maintenant lobi kala mingi te, moto nyonso abota na mokili oyo, abota na motema oyo ali méchant. Abota na molimo oyo ezali ya malamu te. Amen. Pona tina te mutanga sali sumkatela pona oyo tozwaki epa na dana Eve. Tokena mukana na Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17 verset 9 à 10. Nalingola na basema oh très bien. Et la première jour au bandiango peut qu'on continue dimanche prochain. Jérémie chapitre 17 verset 9 à 10. Bien bon. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, sur le fruit de ses œuvres. Babi motema eli tortueux. Eza lokuta. Motema eli méchant. Nani wakoyibango. O ezali qualité, condition motema moto avant ayamba Yesu Kristo. Moto azobota mokili oyo avant ayamba Yesu Kristo, motema ezali méchant. Motema ezalaka mabe. Motema ezali te motema oya masumu. Parce que yangonde azui et pas na dana Eve. Le verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Donc, Zambe sko attestaka ataraka motema. Je sonde les reins. Ataraka makanisi. Pour rendre à chacun son. On appelle ça en récompensant de selon voie na ye. Donc, selon ozo makat na motema na yo, ne Zambe a ko récompenser selon na yango. Donc, na rappelé, na répété sous. Motema oya méchanceté, eli motema o moto nyonso abotama na yango avant ayamba Yesu Kristo. Yango moni mwana mwa okokolola kisika okokosa ayikosi mbala moko. Par exemple nature o abotami na yango. Nature o eli pécheresse, motema o zali méchant. Mais good news ezali ete soki to yambi Yesu Kristo, likambo esala motema ya biso, Nzambe alongola motema na méchanceté. Alors la motema wana libanga. Alors la motema ya kokosa. Alors la motema etonda kati na iniquité. Pe apesa biso motema o amosuni. A régénérer motema na esprit na biso. Alors mo esprit o méchanceté ya mabe pe atiaka molimo malamu kati mo na biso. Alléluia. Asokola ka biso na kati na biso et puis te komaka peto na kati na biso. Eza mosala oyo Nzamba salaka, anzemo mon santo, son moto andimi kolo Yesu comme Seigneur et Sauveur. Ati foi et pas naye, andimi we sasa na ngomba ko uta point naye, Zambe yangonde asalaka.
Tokena mukana Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, de votre à verset 25 à 27. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Chapitre 20, verset 25. Ézéchiel 36, dans verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Zamba yebisi abana Israël, nde mwazo sangana yo. Promesse ali pour ngana yo, ami mokolo oyo yami Yesu Kristo, abi nzambe ayaki apisa promesse. Promesse zo apina moto nyonso tu ou ayami Yesu Kristo abi nzambe akosokola. Akotia maya bopeto kat na biso. Na ba parole de Dieu. Te kota musino te na dimanche prochain. Na expliquer ndenge se no garder tema na peto. Abina ko chama wana peto kat na bino. Abina ko purifier bino. Abina ko purifier bino na salite nyonso pena ba idole nyonso to. Do so mutambi Yesu Kristo na bomona e. Elo ni saranga ba purifiaka motema mutu wana. A purifier a katse motu wana spirit ineman. Katse za ko purifier ngo. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Na on peut seulement monter ma o asika. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et na motia kat mon esprit asika. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Na ko monter ma o ali banga kat na bino. Motema o ali banga, motema o a méchanceté. Motema o elingaka maloba nzambe te. Motema o yinaka. Motema o ezanga kolimbisa. Motema o ya haine. Motema o ya mabe ya kolula, ya amertume. Motema na ya mabe nzambe ali ya kolongola yango. Alongoli yango, motema ya libanga penza ata baloba ndenge ya teti nazo yoka te. Nzambe ali akolongola motema wana. Pe akopesa motema oa mosuni e pe akosokola kati na biso pe atie molimo oya sika nalobaki bien motema na esprit awa ezokende pe eza motema ya nzoto physique ozomona te mais ali spirituel abi atie mo kati na biso pe akosokola biso kati na yango amen donc tozomona balobi verset 27, je mettrai mon esprit sur vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Abisona sali yango olimsanga na osala nyonso ke bo garder bolandaka maloba na ngai bo pratiquer maloba yango. Eja expérience moto o ayambi Yesu Kristo. Ta ayambi Yesu Kristo Zambe alongoli motema libanga, atie motema msua si esprit msua kat na ngai, asokoli ngai, pe atie molimo na kat na ye. De molimo o ya naturel ya molimo nzambe esanga kat na ngai, so eba noko sunga ngai na garda kamaloba na nzambe, pe na mango sala maloba na nzambe. Ezali musala o grâce en nzambe sali kat na mona biso, na nzela kufa pe seko Yesu Kristo. Biso moto koka ko sala ngote. Mais nzambe na mawa na ye asali Yesu Kristo kufa nkuluzu so yo nimi ye asali musala kat na yo alongoli motema libanga motema méchanceté botema ki na ngoto tena danga Eve ya masumo to na ya nature wali pécheresse alongoli yango apeso nature ya sika te komba jisiri bosa nzambe apeso motema sika pe molimo santa ye katu mona biso asangane na molimo na biso yango so tena mokana 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, babi, oya sangai na Seigneur ako molimo moko na ye. De mokolo oya magi Yesu Kristo, o sangai na kina Seigneur, o sangai na Yesu Kristo, moso na kata yo, asanga na molimo na yo, o komi molimo moko. Sikozo sala ke oba na kotambola,
on va garder maloba nzambe on va tiango en pratique pour te nzambe ça sera moli makambo na kat na yo mais sikoyo diable peut azali susu diable ayebi yango bien que zamba sukura mitema na biso esprit naturel pile kat na biso sikoyo diable ayaka pe po akomisa mitema so salite ayaka ama salite na mitema na biso po sikoyo memi salite na mitema na biso akoko bloquer lipamboli vi o Yesu atie kat na biso se manifester Yesu na Matthieu na Jean chapitre 10 verset 10 abi mo yiba yaka Jean chapitre 10 tout que kuna Jean chapitre 10 verset 10 Jean chapitre 10 verset 10 aïbo les voleurs ne viennent que pour dérober, dégorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Abi voleur, moi, Satan. Ayaka sema mkono ko yiba, ko boma, mais ko détruire. Moi, j'aime ça Satan. Mais Yesu abi ya yé, pour te appeler ça ba brebis ba vie, et puis vie en goba zongo abondance. Tango yambi Yesu Christo, ozu vie yango ozu zoe babe yango na grec zoe vie en Zambé eza kat na yo so Satan yebi ko za vie en Zambé kat na yo ayebi ko za ba fruit de l'esprit kat na yo oza amour oza kimia oza joie oza sengo oza bolamu na Zambé nyoso kat na yo kat na esprit na yo so Satan oya ndenge ayapo yiba vie wana apo empêcher vie wana mo sama vie kimia sengo vivre nango yako ya empêcher ngo vie sengo vivre na yako yako empêchango vie succès vivre na yako yako empêchango vie protection yako yako empêchango vie patience yako yako empêchango alors ndengeni ako yaka na motema na yo ako yasa tu motema na comme salité so motema na comme salité moi ce que vie wana ebima esate si au moins ozo na bakiyete ba promba ozo comprendre mamiso ke malamu te eza musa Satan ça. So yo pesi accès a oya kwa kusala. So zo ndiye ma plan na ba makasaye a kusala ngo. Si on ganga nzambe o nzambe ngai nzambe te pesa plan pour nzambe te et ça beaucoup plus parce que to pesi accès par mon Satan. Mais la bonne pas mutu mona comme na sokiso. Na grâce nzambe. Lokoza na se maloba o ya vo na ngai. Ye akozo accès na vie na yo na comme na sokiso. Plan na nyonso exora exposé na comme na sokiso. Tout en apprenant. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Un Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Vous êtes sobre, vous êtes vigilant, vous êtes sobre, vigilant, vous veillez. Votre adversaire n'a pas diable. Adversaire n'a pas batoté. Adversaire n'a pas yoté. Puis adversaire n'a yo, ils allaient pengaïté. Adversaire n'a pas frère ou ante, sœur ou ante. Adversaire zali maman na papa na tabota na yo. Adversaire zali membre de famille te ba frère na église te. Adversaire na biso elle diable. Yende ba benga adversaire na biso. So muta fingi wa tongyo yeta za adversaire zali diable. Mona nga chef wa diable na li kamunisho mabeko ya. Soko ba nimbo mona ndengwana okolonga bitumba facilement. Akoko tia semence n'est pas na yo parce que yo mona diable sima li kamunisho. Yamoni Yesu asaki Pierre, Satan derrière moi. Yesu a fois que à Jérusalem a compris mission za ma pesa qui. Puis il yoko kente yoko kufate. Yesu a répondu Satan derrière moi. Parce que Yesu a compris qu'il est calis à Pierre et zaki était zaki Satan. Batu baza seulement canal vessel. Baza seulement ba canal au Satan utilise pour atteindre biso.
de monaka ndengo wana. Soit ko mona ndengo wana, oko permettre te acha semence na kat na yo. Babi ye adversaire wana, azo tamba lokola lion, aza lion te, mais lokola lion. Rougissant, pe azo lukanani ou ako dévorer. Satan ako dévorer mutu nyonso te. Ako dévorer sema mutu ou ako fungula nzela akote na vie na ye. Alléluia. Alors, moko na nzela ou fungula Satan akote na vie na biso, soka a réussi ya ko sala ke mitema na biso ekoma na salité. Non mais là moko. Biso so ba nzinzi. Nzinzi place so zali soin, et le quoi zali soin sur les athées, nzinzi oyate. Place zali soin sur les athées, moi nzinzi athées. Mais sur place comme salité, na peut-être moi na asali salité de moi en Afrique. Moi na comme asali salité moi na banzibazo wana belé. Place comme salité simba binzibazo wana belé. Parce que Satan va demba zande moi. Ba lo ba nzinzi. Ba yaka place où ba ka tirer. Surtout permettre Satan a acheté salité pour mon abiso, te quoi tirer bamba oya. Ce que permettre Satan a salité mité abiso, te quoi tirer bamba oya. Bando ya bando sa misana bango. Mais il a déclaré na kombo na Yesu Kristo. Na grâce sans Nzambe. Yo ko permettre Satan a yat na bu mona yo aba ko musana ye. Nzambe ko sala grâce a sala ngolu. Tu peux dire tema miso la paix tout temps nyonso azo accepter na kombo na Yesu Kristo. Mais azo ko exposer Satan na zo tali sa nini azo accès bon na biso pour abana ko détruire bon na biso. Alléluia. Aluka chaque fois tambolaka azo ta place nini oyo mutako fongola porte akota. Aza une stratégie akota ka partout te mais atala ka place nini a la place l'église na okota pour avoir ça accès. Na la famille na okota pour ça accès. A mutini pour ça okota pour ça accès. Si vous avez accès à côté, puis abani ko sala musana na ye. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous avez besoin de ça, ngana yo, watu ya magi Yesu Kristo comme c'est un sauveur. A sokola ki metema na biso. A pesu motema ya musuni. Eko yoka moloba nzambe pe tiama misala. Si vous avez pour ça, to protéger metema na biso. To permettre Satan a comme son salité te. Ama salité kat na mitema na biso te. Faut te protéger yango. Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe chapitre 4 verset 23. Amen. L'âme qu'on a proverbe n'a répété sous chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toutes autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Non, ben, la source. Garde ton cœur plus que toutes autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. Batera motema na yo, koleka eloko nyonso to. Parce que, nanzera motema na yo nde ebimaka source ya vie. Alléluia. Nalobaki, qualité ya motema na yo, eko déterminer qualité ya vie ozo vivre na mokili oyo. Sur motema na yo, yali motivé na bolamu, ya malamu, no bolingo, oko vivre ya bolingo. Sur motema na yo, yali motivé ya ko yina, ya ko zango limisa, ya ko lula, ya monde vie ko vivre. Donc, oko changer vie na yo te, c'est ko changer qualité ya motema na yo te. Namkana Proverbe 23:7. Bien sûr, as a man thinking smart, so easy. Nenga mutazo kansa motema na ye, nenga zali. Po mutama na ko yiba, seke na motema na ye, makansa ko yiba ezali. Mutako ko yiba kamba na mote 115 na motema na ye, makansa ko yiba ezali. De place na ba yango oyo photo garder mitema na biso. Babi garder motema na yo, koleka eloko nyonso tu. Parce que source ya vie na yo e wuta na motema. Makamyo sa vie na yo e je wuta na motema na yo. Bien aimé. To sokola ka nzoto. Ba mwa limbi sangai, to tiaka ba make up. E sengi peto ta na mitema na biso esprit na biso. Ko sokola nzoto ko za soin tout ça, et ça très bien. Pa nzoto ya li tempo mo futo to prendre soin na yango. Futo la chango malam, futo za malamu.
bon motema, bon esprit. Parce que vie na biso, et je vous t'ai motema. Vie où ça couvre pour te ezakat na motema. Sur ce motema yali petote, moi vu en abima ezalité. Vous ma problème zali. Na ko bon se libanda yanga nyo surtout. Na attirer ban l'âme. Na attirer mon balé, na attirer le robot. Mais si on bongi si motema te ezanga malamu te. Ezanga malamu te. Na ko bon se nyo so libanda. Bat pas sepela nga ba linganga tout ça. Mais so kati danga na zo bongi so ngopete ezanga malamu te. Si on na libanda zo ko attirer, mais zo tirer pena bato o sengba yati na vina ngai. Ne so bango tirer wrong people. Parce que la motema na bon so ngote. Or que réalité zali mokolo oyo ambaki Yesu Christ comme Seigneur sauveur, zamba pese motema malamu. Motema kwa musuni. Mais alobi la grâce na ye, faut te protéger motema wana. Faut te battre la yango. Tout permettre Satan de salité te. Parce que vie na biso source ya vie et so uta motema. Et so uta quatre esprit na yo, et ça de kuna. Et so uta libanda te. D'autant que na ko force na libanda te. Faut na travailler na motema na ngai. Pour ça qu'on travaille motema na ngai, libanda e ko changer. Marmusu na vie na ko changer ngo, simplement na ko travailler quatre esprit na. Si on travaille l'esprit na yo, au moins libanda ma changer na. Isha na. Soki le homme tazo beto le bagolo beto, soki na esprit na ko travailler que non, na mo na kinyo travailler na ngo, si au moins na ko tali libanda ozo ki pa mo pete poani, motema na ko travailler ngo très bien par rapport à mon banzabe. Gloire à Jésus. Na banda mutu ozo pambola ma terre oyo. Dozo exposer Satan nini wali na rasala. Banza il faut examiner la motema na biso. Faut examiner. Faut totala nini ozo le ka motema na biso. Dozo kata bitumba ya mokile oyo. Bitumba oyo yesu ke salongo de mena passer kuluzo. Mais c'est pour renforcer victoire wana. Satan le mbarate. Alors on a lion, aluka pato totala. Nani oyo akopese exploit dévorer. Puis il y a kapona ko yiba ko boma ko détruire pe ko boma. Ko boma pe ko détruire. Mission ya kana ngo yangwana. Mais Yesu appelle sa vie. Alléluia. Amen. Tant yo ambi Yesu Christ, yo bien on kana na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Mutata 4 na Yesu Christ ala ekelam na suka. Maramyo saka eleke pe asikeye. De mokolo oya magi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 tanga oyo moko 2 Corinthiens 5 verset 17. Mokolo oya magi Yesu Kristo mama sikaya ki kata motema. Eza kata esprit na yo. Oyo sakala wana mabeza la ikuna. Ko tongeza kuna ko finga ko yina ko zango limbisa ko lula. Maramyo so mabeza la ikuna. Et comme tout ça elongwa ki mama sika eyaki na motema na yo. Il faut protéger l'esprit dans la motema na ngai. Pour na tambula moko ya sika. Okolo Yesu amaki kat na motema na ngai. Nzela na molimo santo. Alléluia. Amen. Si on totala nini oyo et ça que motema comme ça que moto a comme na salité et comme ça salité par la moto. Amen. Donc on a mukana Marc chapitre 7. Alléluia. Namba maram beneme. Asal so balam yana linga maroba nzambe mingi. Marba o soko mi pesi kat na ngo beneme. E ko sunga biso mingi. Ezo funga boye bina so peso sagesse. Ndese ko vivre kat na mokili oyo. Ndenge ko tamba na victoire ko la satana. O ayaka ko tumsabo mo ya bana nzambe ya ko tumsabo mo na biso. Marc chapitre 7, verset 20. Marc chapitre 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, verset. Bon, là, verset 18. Hein? Là, verset 18, de comprendre, tu peux nous expliquer. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut lui souiller. Verset 19.
car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Car c'est de là, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les culpabilités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Amen. Donc, eza mokolo moko yesu kristo ali na bayekoli na ye badisciple na ye puis bafarisien na bajuif bazalaki wana bafarisien bajuif bamoni ke yesu kristo bandiyeko na yesu kristo bango lia sans kosukola maboko ozali contre batradition na bango tradition na bango esengaki avolia fo sukola maboko po soki olie sans kosukola maboko do okokoma impie okokoma suye okokoma salite. Alors yesu ayesi bango naketa ya mokuse yesu ayi bango mpo na nini bino bozo garde ba tradition na bino mais bozo garde ba commandement ya nzambe te bozo garde maloba ya nzambe te yanga bozo komisa ba commandement ya nzambe maloba ya nzambe eza effet moko te eza nguya moko te à cause ya ba tradition na bino soki explique malobi oyo nyonso moto alia kaka yango te ekomisaka moto akoma impire yango te ekomisaka moto sali te parce que alia yango ekendaka na motema te ekendaka na esprit na ye te moto yango adigere yango epe ntango okende na toilette ebimaka nango ekei ekomisaka moto sali te mabime oyo ebimaka kati na moto yango te ekomisaka moto sali te sikoyo atisi babiloko yango ebimaka kati na moto abi awa ebimaka kati na moto abi de mauvaises pensées makanisi mabe oyo ezobimaka kati na moto ekomisa moto sali te ndenge olobake fo toveyaka na makanisi na biso makanisi eza na motema na yo okoki kobloke satan te bokoki kobloke makanisi mabe na mande na te biso nyonso ntango mosusu makanisi mabe eyaka me nakoki permettre yango te evanda na bandi kosepela yango epe na kitio na motema poso navandi so ekomi forteresse makanisi so ekiti na motema ekominikisi na sali te elingo bakisu makanisi mabe eyafani fo nalongola fo na eliminango fo na eliminango mbala moko nakoki kofandisa yango te yesu mpe azalaki tante na makanisi mabe satan ayebi soki oza mwana nzambe bongo ya mabanga oyo ekoma lipa elikanisa nzambe te eleki ya satana mais ça répondaki aye moto akovivre kaka na lipa te mais maromo nyonso kutepa nzambe alongoli likanisa yango do ntango ayaki lisusu alobi yesu kristo alobi alongoli likanisa yango do fo mwana nzambe aveyaka na makanisi nyonso so makanisi ya malamu te ezokorresponde na maloba ya nzambe fo nalongola yango makanisi ya koza yango limbisa longolaka yango makanisi ya kotonga longolaka yango makanisi oyo koyina longolaka yango makanisi oyo akanda longolaka yango makanisi oyo ya kolula longolaka yango makanisi oyo kosala lisumu longolaka soki ye longola yango soki ye longola yango parce que yo permettre yango evandi kati na yo babi ekokita ya motema ebandi kokomisa yo sali te ekomisa esprit na yo motema na yo sali te conséquence yango ezala nini efongoli porte pa ya satana o satan azoluka makanisi oyo koswana longola yango kati na ndako na yo longola makanisi ya koswana kati na ndako na yo longola makanisi oyo ya mabe kati omona yo longolaka yango donc kopermettre yango evanda te amen nazokolaka nzambe na grâce na ye aosonga na yo po tofeyaka na makanisi oyo eza kati mona biso akontinue koloba bamakanisi yango lobi yango mauvaise pensée les adultères ebandaka mpe na likanisi les impudicités nyonso wana le meurtre koboma ebandaka mpe na makanisi soki likanisi oyo efo longola yango le vol koyiba mpe moto akoyiba kaka mbala mo te sanke makanisi oyo etinda ye depanda na likanisi longola yango okoki kovandisa makanisi wana nakotala so ndenge nini bana kolongola makanisi wana dimanche prochain balobi na biso dimanche prochain pardon mpe balobi awa les vols les culpabilités les méchancetés la fraude makanisi ya kosala fraude la dérèglement les regards envieux kolula la calomnie l'orgueil makanisi ya orgueil la folie babi toutes ces choses mauvaises sortent dedans et suivent l'homme. Marabilonso mabe oyo
ebimaka eutaka motema moto ebimaka yango ekomisaka moto salite yango ekomisaka moto impie. Alléluia. Tomoni babiloko oyo Bible elakisi biso oyo Yesu moko alobi ekosala ke moto akoma impie pardon. Même makanso mabe makanso kozanga kolimbisa yoso zotambola kozanga kolimbisa naza salite kati na ngai. Soki toyeba eloko oyo ninalobaki liboso bademon ne Satan baza lokola banzinzi bakendaka place oyo salite ezali. Dosuna garder ba salite au kati na ngai nako atire bango facilement bakoya. Tant bakoya baya mpona koyiba baya mpona kobebisa mpona kodétruire. Alléluia. Parce que nazo lumba solo. Nako atire bango. Mais suna garder motema na nga peto. Nazo sokola motema na nga tango nyonso mwana tire bango asate. Amen. Sonye ko salama. Pour ça nzambe ko libérer. Et puis, on va tirer ba ange, on va tirer ba mamba qui te qu'on a vu na mai. Ba ange va travailler facilement. Ba on mouvoir facilement parce que mon thème na ngai nazo garder yango peto. Amen. Diable au sala ndenge nyonso cotiser bateau. Pour être à make sure mon thème na e comme saleté. Mon thème na yo e comme na mbindo. A cotiser ba circonstance ndenge na ndenge. A cotiser ba problème ndenge na ndenge. Par exemple, stratégie ou atijaka. A cotiser batwa yinayo. A cotiser batwa salomabe. A cotiser batwa bele. Juste seulement pour atteindre panayo. Juste seulement yo okoma ondima makasma be oya komema. Pour être okoma salite. Pour être yaya amagosa musana. Amen. A cotiser en quatre la famille. En cotiser même l'église. Alors ceux qui te comprennent la stratégie n'a été to nimi salito to lanta na metema na biso ya banuya pe abani ko sana. Amen. Mais na bondi po na sina yo lelo oyo na ngolu na nzambe que grâce à nzambe ko za tango nyonso na bomona yo pona ko make sure ko garder motema na opeto pona ko sokola motema na tango nyonso po te mi satana azo accepter na vina yo na koma yeso keso po tuzali mwana nzambe. Vi na nzambe ezali kati na yo. Vi abondance ezali kati na yo. Kolosa kufre points na yo. Pasa na posa yo vivre vi wana oyo ya kufre points na yo. Mais Satan pasa nsemote amona vi wana ezala machambo mona yo. Amona bolamu na nzambe tia kati na yo ezala manifester. Azape na plan oye. Gloire à Jésus parce que Jésus Christ a longa aidé la passer clouzo. Après ça so victoire, après autorité en total mais mais surtout dans la sagesse morba nzambe comme stratégie na ye ndenge oyo a travaillaka ndenge diable na a travaillaka. Amen. Zambe atala la qualité motema na biso atala la qualité motema na biso tokela mukana 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 16 to suka wana 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 16. Autant à verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Bilobi awa, histoire 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et ça, histoire on zamba pesa qui est misala, devoir, bien musala, mission et pas Samuel a qu'une onde moine à David. Le gars a rejeté qui so, Saoul. Tant à comme qu'on a David a gagné dans Zamba, avec notre travail à ma papa naï. Mais so a béni moi na liboso Eliab. Moi na laki ngambe, alaki moulaye. Azaki mo so stali pero bigeno o peza zamu akoko na mukonziye o peza. Tare ngambe azaki peza moto. Babi l'Éternel, babi moto alaki ngambe. Alors, Moussa na Nzambe, David prophète Nzambe Samuel, tant amoni atali apparence na ye.
Attaque apparence et frappe qui n'a mis. À mon moulaï qui te dit, ah, faut y ou à roi. Faut y faut ouendre. Alinga ouendre en zababi, yete, ko ouendre yete. Abi, pour regarder que telle apparence na yépe, hôtel na été, taille na été, n'azali, mon na hôtel, na hôtel à monter. N'azali rejeté. Abi, ngana talaka makamna considérer ka nengi batu batalaka te. Batu batalaka eloko zo frapper na miso. Mais ngai na talaka motema. Alléluia. Donc, tant que je talaka eloko zo frapper na miso. Tant que miso to so kasa funa frapper batu na miso. Funa mi bongisa très bien. Funa lata très bien. Et ça m'a bête na bien si na lui dans ma ben non. Parce que tout ça là tout ça soit tout la télé tout ça. Mais ça m'a dit bête parce que terminé, on va tout frapper dans autres. Batu wazo lata bien mutel doucement peut amutu peut ngambe ye o. Mais ça m'a dit ngana tala ya moté na tala moté. Abina rejeté. Donc ça m'a tala mité ma mission. Sur le que ça nini. Moto o azaki négliger quatre na famille. Moto o papa tchaki kate. Moto o azaki net. Zamba bi yete. Moi mso aleka ka bina na leki yete. Ba mso aleki. Mso zabi ah. Esa moi msote. Papa bi esa moka za ambisa. Ya za nzama ndo tala banyama. Abi ba même abi benga ya asuka yete to vanate. Si tangu David a yaki ndenza barbaki ye oyo ba ondre ye. Pona nini motema na ye. Na bitiki David azangi bere na ye. Mazangi motema oyo ki jise bo sanzambe. Motema oyo ki pet, motema oyo ko yeba ko senga, même ko senga mo limbise pa na nzambe. Motema oyo ba so sai malamu na senga, même asali mada senga mo limbise. Motema ko kanga ena motema te. Voilà pourquoi moni alenga ko bon même sauter. O zaki roi, o alenga ko bon mais David ko bon été. Amina ko simba on de l'éternel de. Parce que motema o l'homme selon le cœur de Dieu. Zamba sala motema. Okoko bombo ba quelque part, okoko nyoka okoko ba toko tia okate. Mais ce que garder motema na peto, Zambe a exposé yo. Zamba ko bimisa yo. Pote motema na ya peto. Ce que garder peto na motema wana. Oboy ko entretenir makanso mabe ya satana. Olingi motema za peto. Olingi mo bazambe peto na motema otango nyoso. Zambe akubimisa yo. Zambe akomoisa na bomona yo. Zambe ko sala minene na bomona yo. Parce que moni motema na yo. Gloire à Jésus. Et ceux qui ont appris car ils verront Dieu. Comme la souka matin sur le oyo. Et le premier jour. Na la leçon next Sunday. N'ayez regardé motema na yo. C'est très important. Qualité à motema na yo et zo déterminer vini au couvrir na moki o. Soko li motema na zango na ba haine, li motema na zango zango limbisa. Au moins peut pas conséquences on za. Donc oko freiner grâce à mon na yo, oko freiner les pambo de violence ce que ça na a couvrir point ça yo et comme on a dit. Bon oko bonde la ko gêner ko ke ma dire oko so tambo la porte de défense mais et zo mo na te. Why? Because motema, qualité motema. Et dans ma terre à condamnation, il y a ma terre beaucoup plus exposée. Va plein de diable. Tu comprends que salaka. Pour te y aller linga yo na ngaite. Aza moto azo ya, alinga yiba. Onza ba chaka tu na biso. Alinga frena ngo monse mate. Mais la grâce na nzambe na mawana ye a kokate na communion Christ. Amen. The next Sunday to ko lakisa nengini ya ko garder metema pendé de ma ko metema biso. Mais nous sommes à la tout temps surtout pour être tout le monde ensemble. Quand il colote, mais on a assez au monde ensemble. Na ozo sala, comme on entend la kimi ensemble, autant la boule ensemble, au libéraka, va fouiller l'esprit, au libéraka, bola mon ensemble, tout le monde ensemble qu'on peut autant la victoire au colosso à pour faire pour ça yo, te me la passer dans le colosso. Amen. Tout le monde sur nous qu'on parle comme ensemble. Pambola nzambe pese merci pour la matière oyo. Nzambe na pese merci pour toi nzambe malamu. Ole nzambe na nkembo. Yim to permettre na yo ka matière oyo oyo. Que matière oyo vanda kati na motema na ngai. Matière oyo sunganga nzambe. Na kola kati na maloba na yo. Matière oyo pepe to na motema na ngai. Elongola oyo nyonso ko ya. Et tu acceptes kati na motema na ngai. Na komesho ko bonde. Mo pa nzambe. Bonde pa nzambe. Mitike pa nzambe. Bonde pa nzambe. Papa na kombo na Yesu Kristo. Te pese merci parce que vous avez malamu. Ole nzambe na nguya nzambe na bikamwa. Pa merci pour ma terre oh papa yo te biso na premier nzambe. A ma terre oyo
oki na posa osunga biso comprendre volonté na bongo na biso to comprendre que yo osaki mettez sur la peto venir sur la peto mettez ba kendenge ni ko gardon pepeto oto mona ko mo sambo mona biso bana kurwa ke maraba o Yesu Nzambe o fortifier sur la mettez na biso sur la makanse sur la mettez na so papa oto garder mettez sur peto papa na tondi papa na komisho o grâce soit libéré na maraba oyo et pas abana yo na komone so Kristo et te bonne bongo l'imsa beaucoup na libana ko bonne point ça yo na komone so papa to pambolio to se gloire pas na yo pona tango o de gloire ya ko bonde la pona bana de gloire apana libérer grâce au monde bango papa sunga biso sang grâce no papa to garder metter so peto o te viwa na source à vie et ma carte metter na biso merci pour de bonnes choses pour la vie sauve vie abondante au tchaka metter na biso et de vie dans la manifeste la communauté Christ na biso place à diable oiseau y a ko contaminé comme ma salité metter na biso na pas mêlé na combo na Jésus Christ que metter sur la protéger na communauté Christ la protéger la garder na sa grâce pour protéger avec Jésus Christ na combo na Jésus Christ ma beauté la protéger na communauté Christ na combo Jésus Christ Satan a accepté na meter na biso na vie na biso mo na biso na combo na Jésus Christ na bondele bongo tuma bo le kolo sikate nzamba pambwa na combo na Jésus Christ nzamba batira na combo na Jésus Christ nzamba sembra elongene pa na combo Jésus Christ après so grâce na combo na Jésus Christ sikate kimia nzambe mo na bomo na yo peli botam na combo na Jésus Christ a déclaré yo ali béni ou ali maudité na commune de Jésus-Christ. A déclaré yo ali molongi ou ali victime na commune de Jésus-Christ. A déclaré yo na succès réussite ou ali na échec na commune de Jésus-Christ. O ali muinda moki oyo. Ongenga muinda opera muinda panso ke na commune de Jésus-Christ. Opera muinda kat na famille na commune de Jésus-Christ. Opera muinda kat na business na commune de Jésus-Christ. Opera muinda kat na mosala na komuna Yesu Kristo. Opera muinda kat na carrière na komuna Yesu Kristo. Nzambe abatela yo na mabenyos na komuna Yesu Kristo. Nzambe préserver na maladie, na accident, na mabenyos mo sata ko kombe na komuna Yesu Kristo. Que ta ministère va ange et a libéré na bon na famille na komuna Yesu Kristo. Kimia kat na famille na yo. Kimia ba na yo na komuna Yesu Kristo. Que le bico ensemble, guérison ensemble, délivrance ensemble, et affecter yon a le bottom na comme ce bon. Amen. Te président merci pour la temps de l'exil au monde. Te président merci pour la l'exatant le monde à biso. Que tu n'avais pas bamborayo. Te symbole mais pour la jeudi tu auras qui l'a invité. Tu carrément quelque part et entre qui l'a invité. Mais j'ai dit qu'autre live à partir de 19h par la grâce de Dieu. Ticket au Salawana, au Ranamatea, chambre privée de prière de l'Orana Bisso. Invité de comment on peut partager ma fille pour la terre au bavino à Batopé. Ils allaient évangéliser au sang. Et ça va vous en gâter pendant le Pambolayo. Merci pour la fidélité. Ça va continuer au Pambolayo pour la fidélité. Pour la boula pour la yo, pour ce mon Satan. Gloire à Jésus. Merci. Bye bye. Bye bye.